Pipi dongo, na tchaki te mena zakri ba baso nzulu câble joueur qui est la zanga remplaçant. Bana kin, bana braza, bana partout. Oyo le mola nzulu câble, boyebi kaka, journaliste, stratégiste, méquiliste, bouliste, idéologiste. Tout na sale simba, tout na simba et kena liboso. Nana moi 3 sujets mon aïna on a tomba lelo. Lelo tozali vendredi le 6 décembre, lobby événement mondial planétaire. Ezali bongo inauguration il y a cathédrale Notre-Dame de Paris. Oui, salamara depuis ce 15e siècle. Bitumbe ala qui entre modernité na kozongi sa tradition na kati babilo kozongi na kati art contemporain. Donc na talaki loko na admiraki moi na buta lobi na tala me oyo bato yo bazaki na maela neni ni bato akala on dirait baki na maele koleka biso batasika. Événement monene aux alobi à partir de 19h heure yakin. 40 chefs d'État et de gouvernement baza attendu. Na nenga osakanate. Eza maman événement maman rencontre diplomatie au sara makuna il y a haut niveau. Et puis va prévoir na kati pe libanda ba star international ba ozala ke ba na mystique a fourmi na le bité ke o na yebité ke ba na mystique a fourmi fallait pour pas ozala pour so ya zate Congo mikolo to zala tina mokote to zo sambela ndeto ko mata 20 ata 30 na bato ndengwana na mystique a fourmi. Fallait pour pas oyo auti ko participer na match na kin pour appeler ça mon PV pour la communauté internationale lobelango pour biso to betaka balé nga na betaka match na 2004 oyo to salama oyo et salami 20 ans après na 2004 je to beta match na stade des Martyrs na cadre kaka ya paix to zalaka bona Jean-Pierre Bemba na kati ya terrain le wana Jean-Pierre Bemba oyo na omona neti mo bato musu bazo na kosakana na yemuke po ba yebiete bokeba biso to betaka bale wana na terrain kaka na stade wana kaka na stade de Martyrs wana na 2004 il y a 20 ans jour pour jour Zakri Baraba c'est toujours à la tête de l'actualité. Oui na beta bale wana na terrain na ba Jean-Pierre Bemba Joseph Kabila autorisé comme Joseph Kabila yakate selon you ce que Joseph Kabila yakate na beta numéro combien Joseph Kabila, est-ce que na bomo na beta kabale to beta kate? Wana bonne question. Mais Fachi, né en Ngiringiri, grandi à Gombe et à Limete, vendissait la idéologie na Mikili, banda abota mape a kola, tina ma match a Mikie a quartier ba poto Mikie, tignon surtout azalaka gardien. Atika azalaka gardien. Tina internat na Congo central partout à Kenya Fachi azalaka kana gardien rôle oyo pe so que to tcha on a mystique a fourmi virtuellement spirituellement gardien Congo mutu aleka me bale le kate Fachi spirituellement zongisa li solo gardien de but. Imaginez si on est toujours on a bobu Bachara Fachi bimore kotaka. Et les robots opposants, imaginez-vous karaki, les matchs de Robeta Mahana, Biekotaki. Fachi a kotaki a betaki bale na terrain. A beti nzoplo, Boulaï Makosa. Beti nzoplo, Raf Motonga Kosa. A bota petanga ma tampi na bosa na yiko one lobby. Bakidia babani. Est-ce que Joseph Kabila soka beta na numéro combien pour abeta bale na numéro combien ba masta bokola na Tanzanie boye biso est-ce que na ewa bora terrain ya bale ezalaki est-ce que mais ceux qui Zakari baba so azara na kin ndena beti pour na beta déjà boyebi journaliste ata moko abeti, journaliste ata moko te abeti. Journaliste ata moko te yabiso kini ya tous les jours ata moko abeti mais ceux qui sa classe à la kalanga beta.
alors bofanda gagné pour na prédécesseur peut précurseur ma solé belé nakati mboka wana nakati ya nkini zeka ba c'est le câble joueur à qui que razanga remplaçant bobetiti alors botika bato babetaka nazana plaisir à trop na masolo o makambo oyo ministre na biso akasi ya bandubola mwana kisasa zo sala ngana voisin vélodrome à Kitambo na leka na moni ba clôturer na tuni ba jeune ingénieur on a tuni bon na comprendre oh non ba pesi biso place na ngana sabino bande sur le plan il y a histoire au moni banda kwa nzambe nyoso ba espace nyonso ba catholique bazaka nango espace nyonso ba protestant bazaka nango ba musulman ba kimangiste ba sombate l'état belge à l'époque ba kimangiste beaucoup plus tard on a Mobutu mutasara kiango même dans les musulmans. Mais l'église catholique et l'église protestante. Ba terrain sur bazaka na Congo mobimba wana bazwango ofele parce que ça faisait partie de la mission de colonisation, il y a qu'on former, il y a qu'on instruire, qu'on éduquer ba autochtones, ba indigènes. Ba pesa bango ba terrain tout wana ofele. Mais les loyoboye Senko a commis ko teka nyonso, tout est vendu, tout est devenu commercial. Imaginez-vous, la pompe essence place wana. Stade tondi monte peli incendie. Vous vous imaginez le reste? L'église catholique, le koso ya mbongo na ebite uti wapi. Cardinal Mbongo, cardinal na Kinshasa, le koso ya mbongo oyo e uti wapi. Cardinal Mbongo a préféré akene na Rwanda que aya manifestation ya anuarité. Ake pas Mastanae Kagame. Oh, ils ont tremblé que le Congo ait changé tout et modifié la constitution. Mais il s'agira de la modification de la constitution. Parce que ils font modification de la constitution et ça là. Net, il va te passer dans la poto et belé, il va zakle. Biso bata poto, to ta politique te. Biso batu ya poto, to ta politique te. Tout ça est double nationalité. Pourquoi nga Congolais na tangi na koli na poto, na sali ma camion, surtout na bien formé. Na ko ko servir na mboka na ngate na musala o na za formé na ngo awa. Tout ça, là, chef d'entreprise, matin à niveau administration belge, à comme directeur, tant que j'ai pension, à un accord de yote. Tout ça, là, jeune, là, pilote, formé comme pilote, comme, sabena awa. Na Congo, avion, belge. Tout ça, là, formé les États-Unis d'Amérique, dans ma solo Italie, informatique, dans ma solo Italie, armement, défense nationale. Trobité, yo, oya wate pose américain, mais comme on est Nzuzi, comme on est Kabamba, comme on est Masengo, comme on est Nkulu, comme on est Banduboa, comme on est Baba Baswe, comme on est Soginani. Borolobanini, les Kambu Oyo, il y a double nationalité, il faut pas côté la yango, pas la poto, pas kokota. Donc, yek, Ambongo a préféré Azane pa Kagame. Akene Kigali Basoloni. On est ayana na Azala comme cardinal. Azala pour la makamanoarité 60e anniversaire ya anuarité Mengapeta. Akene Kigali et pas Kagame. Basoloni makamonini contre Congo contre Congo. Maintenant ba l'élite ba kolela Kagame azolela chaque jour mise affaires étrangères azolela chaque jour azoseka na mokili pardon. Bon, ça va changer la constitution. Surtout article wana o lobi que le Congo faut kabarama belé na ye pour na ko bomba bata mokili mobimba. Ezo longwa article wana ko lokwa pas une modification. Bata poto balobika que ils ont droit à double nationalité. Le fait de devenir français, anglais, américain et longolié qui mu zombote qui mu ndibute et longolié qui mu lubate longolié qui mu tete la te longolié qui mu sangate et longolié babilo konate. Azamuta malembankulu, azamuta malembankulu. Azamutu ya aru, azamutu aru. Azamwana ya boende, mwana boende papa. Epa yaba jamali le kofuna na gilwando. Azamwana mai nombe papa rita bola na basangolo. Azali mwana ya walungu. Lokola desisi na kleru na Vital Kamerhe. Lelo boy bokolo banaye ki waza Congolais te pona nini. Tu modifier la constitution.
Et vous allez la modifier. Il faut la modifier. Constitution des belligérants et non des rebelles. Confusion de la tête. Il y aura modification et non changement. On a trop de netika kandenge wana. So ina zana kili ndebo mpuni na terrain. Quand tu beta babali, tu beta babali na artiste, tu beta babali, tu initia ma mbele, le linga na facile ba partisan, ba partenaire, tu comme mbele tu ça ko évoluer, les autres tamwana les autres tamula wana. Kiba, ba lui ba star international ba aux Notre-Dame de Paris. Devant 40 chefs d'État et de gouvernement, artiste international, star international Barosala. Keba da mystique a fourmi Congo de la représenter. On t'a représenté biso Yazaka moko. Au moins bitumbo fallait abundi à ozong sa musique na poto. Et ça bitumbo on a bunda ta na mboko. Oui bi que ta na mboko yo. Ba concert na biso nyonso qui présenté par l'étranger. Nyonso. Na yaka Olympia Kofi. Na moni partenaire ya ngai, partenaire na biso lelo parce que tous en a contrat na télévision na ye. Yem ta présenté Olympia, ya Kofi, Zénith, ya Kofi, et puis Bercy, ya Kofi. Nous sommes sato. Dans le bitin, comment bisoto sa musana kini pour musala évoluer. Mais ça, comme on a poto pour la présentation, bah, As Diop Babimi, bah, Consieka, c'est de lui que je parlais. Consieka, il y a tous un partenaire. À ça, la télévision, il y a en Côte d'Ivoire, il y a en Cameroun, basé en Côte d'Ivoire, tous un partenaire à la DirecTV. Consieka, namata, on a outil ça, qui ont outil qui n'a 98, non, l'Empia Kofi. Consieka, Zenita Kofi, Consieka. Bah, conseil, monsieur, Consieka, on a vite, hein? Photo Boto Lamboka. Zakari Baba, ce soda Boto Lamboka. Deuxième Bercier Golanda. Werason. Troisième, Jibem Piana. Quatrième, Papa Wemba. Présentation, Zakari Baba Baswe. Il y a Jibem Piana en collaboration. Natatu, Joka, incontournable, bulldozer à presse. On a histoire, il y a Congo. Histoire vraie, il y a Congo. De l'eau, il y a soirée, nous sommes comme présenté par les Congolais. Bana musique et zongi, présentation dans les zongité. Na mon cas, Didier Chéri, Zameka qui est là qui est là, il y a moi m'balonane. Il y a peut-être un matin matama casse, il y a un gaz pépé. Ah ben gaz ma wete, ou il y a un gaz. Gaz ma wete, il y a gaz. Na mon qui pas matin qui na podium pour présenter bango. Soda Boto Lamboka, Zakari Baba Baswe. Na poto awa confirmé de l'eau précurseur. Aïe aïe, ngayo tatana. Koko na bino tout na source na bino ngayo. Natali bino ka pona linga bino mingi. Oyebi ke bino bato yo bolinga Zakari boze belé koleka baona. Ba na bango muketo yebi, pito kolanda bango te. Biso to kosala makambo biso to lingi. To ko vole bo répondre na question na ngate. Ah, bon répondre à Bolobi dans la Zakle. Babi les cas d'émission amigué. On a moins à botit. Bon, mon bel, même mon bel, on a fait moins à botit. Comme il est pas amigué, na mon bel, bataille na comme sur la film au boy. Non, film au boy. Alors quand ça film à sika. Na roya koleka, na rota la paix, ceux qui peuvent na koleka pas, ou ba traditionnel paix, ba yoyo casserole baza, on a batunanga kala, ba MS Pro, on a pena pecha pale, on a moins. On a pena mwana ya nenga pa makila mwana. Ye ya kora tete. Na oyana leka ba plateau wana nyonso tu na solo la poto nenge na komisa ya mona kilelo. Kilelo yo ngam na bandiam. Na poto wa. Na salito ya mona zu médaille. Self reste zo médaille médaille ya bronze. Ka moko journaliste moko ya génération o ya zo médaille. Ba pesi médaille bokene otuna kuna na chancellerie. Je pense que c'est quand moko ou une médaille et ça Zakari Baba Baswe médaille en mboka y a des trophées simanda médaille pénale à la République signée par l'ordonnance présidentielle la chancellerie nationale Zakari Baba Baswe n'engue soko beti na Jeune Afrique depuis 2010 Fatikoto innocente Fatikoto innocent hein innocente
Fati ko innocenté par les faits actuels. Fati innocenté par Bamakambo et Lelo. 2010, les 50 Congolais qui vont influencer les 50 prochaines années. Joël Semoro Zakari Barabas. Les mon ami est baraté. Les mon ami est baraté. T'es ami est baraté. Mais milliers na uta wanande. Un millier mo bazo babazé belé. Mais c'est la famille à laquelle j'appartiens. Milieu et bimi sanga inga bima milieu ni. Yandouli. T'as là un andouli on a bata normal ba komi. Milieu na nga yango wana famille na nga naturel yango na yandouli wana. Yango fa ba ketaka Zakari ba finga ka Zakari ba sala mais retour ya manivelle po ekozala. Retour ya manivelle ekozala. Règlement des comptes ekozala. Hey, mututu obungela zakle. Yeba ke mémoire d'éléphant ya léa. Tala. Pour ça, madame Nabino.